ba mormon de na yokaka ba loge oyo ba loge ya ba mormon ba loge na même na famille nanga na pekisa famille na ba ki na sous église pour na nini cause za nini bon banzela na ye et pas na ngai te aleka et pas na parce que banzela na ngai batu on a traité na bango ba peta ka sali délivrance boye azongisi boye sali boye baza et pas na nga baza ba partenaire oyo ngai la partenaire na yo. Oui. Oyo bazwaka mingi nguya. Pour le seul un mois ba PC responsabilité makambo belé ça d'ailleurs envoyé. Pour na âge un mois na mano ça ba voyage mususu na za kolala mais ça ba voyage mususu na décidé. Abunga de nanzela za suna nzela te. Azala ressource na dignité vraiment te. Il faut attendre la rétroviseur place à que no luka ba problème na ye. Oyo comme ça là bongo. Il y a on nzamba kena na ngo ça la ressource te. Et tu as presque pas na biso oyo tout ça ba envoyé. Pour nga na envoyé moi na oya bota na atako pengi soit vraiment batute hein peuple était na pengi soit vraiment batute et tant qu'il a le bablo mo be flatterie pour ba pas là non hein mais pour na on a un vrai pasteur ils en passe dans mboka lelo pour na un pasteur vrai azala société pouvez biso na tikelo pe ata pouvez biso l'église o nyonso ozomona ya ba démonstration église pasteur nzelate route te on a la kisi bango oyo pasteur otangi wana a payer mo rapeta route na ye bon mona makambo sala raté c'est ninga yana abungi mama ya sikeye Starly News TV. Starly News TV, Abo Koutande, live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka, mama. Merci fidèle internaute Bayon Sobolingaka Paulin Mukendi Bayon Sobolingaka émission le bateau yoka présenté par moi-même Paulin Mukendi mon assuré ba mungi nyo sans rane sengo ko la devant ba écran na bino ba ordinateur na bino ba itando ike na bino pour la représenter les bino yango ya mukulu molelo nazalinga yimoko te nazali bongo na moko ya bato ya mulimo mettre marabout na kombo ya banto so 1000 solutions na ebité 1000 solutions na ebité 1000 solutions wana eza pona yo mutu zaka malade 1000 solutions yo mutu makambo simbaka te 1000 solutions yo mutu makambo etambolaka lisusu te ye mettre banto 1000 solutions azali wana pona bino bato ya lolenge wana voilà merci to remercier na ko betane li solo par rapport ya makambo itali pour azali pe guerrier bato babiki saka to ko merabe ko beta masolo par rapport ya makambo itali ba malade to ko simba pe makambo ilelo oyo bangonde bato bako pesa bato batisi kaka bango wana lelo tozomona maboma bazebele lelo bana basi ebele batikala babotaka te à travers bikota kota est-ce que bango mbe bazali base ya makambo wana tokobeta pe lisolo ya mais c'est pas pétage papa na biso de niles oyo azo péter ba misusu bakoloba ki non eza fait bilembo ya biloko asimbaki yango ne komo bimisisa ye biloko wana tokomingana kobeta lisolo na yango tokobeta pe lisolo ya ba maître marabout bakomi ebele banani ya solo banani ya lokuta banani bazolo babosolo to banani bazolo balukuta po tozana message mo zo sekena réseaux sociaux moko auto komela mama moko mbongo na ebité ye passa mela mbongo na ebité voilà na ebité derrière la caméra gimboma ce qu'on même langage na ngai fungola déjà plateau bande ko ba découvrir déjà invité na zana na plateau na biso maître Bantoa bonjour papa bonne santé très bien nangolo ya bakoko na biso santé vraiment très bien malam santé vraiment très bien bonne musala et voyage l'équipe très bien comme il faut donc ce que moni présence nangai si place na Kinshasa awa cela veut dire na yaka awa pona makamba musala sans que musala na kozala awa te sans que musala kozala na Kinshasa te mais yo mingi kaka village oui nga base mingi lukala mais na banda ka vraiment si ka moko te na zaka par-ci par là tellement tout ça là vraiment
bato mingi bakointaka biso par rapport à musande tosala kitoko yango babengisa nga par-ci par-là na mingi nazala mingi na bavoyage. Merci maître Banto oyo tozana ye lelo na kati ya plateau na biso tomeka nanu kodévelopper mingi par rapport à makambo etali spiritualité et tokobeta pe lisolo par rapport ya bino moko lelo bokomi ebele nayebi te message nini oyo lelo oyo avant na tobanda émission par rapport ya passage na yo na plateau na biso na lingi vraiment na bandeko bakotala biso na lingi na to avant to kota na mozindo émission na lingi o expliquer biso baka ya maladie nini oyo ozalaka penza fort na yango. Bon, presque nyonso tellement naza mwana moko oyo koko na biso atikala pouvoir na âge ya 1 mois ti lelo presque maladie nyonso na traitaka na na ceux qui se comprendre bien batiki la pouvoir na âge ya 1 mois. 1 mois et ça peut bala liboso ya olega na plateau na biso ceux qui ont se présenter moi biographie ça la rappelle bien. Bon na bateau mususu bayebi zizi bayebi mais na bateau bayebi te kombo ezali maître Banto 1000 solutions siège base eza na Lukala na botama na famille presque bon nga morone na botama presque ba o botama liboso na ngai bazalaka 4 personnes bakufaka mama sala ba mort ne aboti akufi aboti ndeko akufi aboti 5e mois ndezaki ngai ne ti lelo nazo résister c'est que vous avez eu mon famille nazaka nga mona mwana moko abotami ye moko mais mwana moko ngabimi susunganga nde koko na biso tellement za makambo oyo batikala epe pa bakoko na bango donc jamais atika ngai pe mukolo kokufa avant na kufa funa luka mutu oyo bakoko bakodirige nga pona tikele makambo na ngai donc na kotika makambo c'est yo pe soko lingo ko fofolo ko pe mutu mo luka membre moko ya famille oyo ba ancêtre na nga bakopesa nga autorisation na tika na mutetel ne place pe na kotika voilà mais ko yo ka yo na yo qui se présenter 1000 solutions na ba solution nini oyo ko pesa na bandeko bakotala biso pour mi bengi 1000 solutions déjà c'est belé 1000 solutions en général cela veut dire quoi hein? Par rapport à la réalité ou à la commissionnel, il y a banganga qui se trouve dans les lots. On a bien mis ba commissionnel, hein? Commissionnel. Dans le sens que à cause d'un problème moko ya mutu moko intéressé qui est ameki comme maman azomona e bandi pe suka na ngoko aussi ça ndenge nini mingi ba retour ba charge wana e la kangai. C'est pour cela na bien na 1000 solutions. C'est ça tu comprends bien mutu moko asimba ki mutu moko ayaki po basa ele musala mendeko wana maître moko ya koki musala tenda yeli na pe bandeko oyo mingi bakota na ba loge oyo ya ba mormon nde na yokaka ba loge oyo ba loge ya ba mormon ba loge ya ba illuminati amona akota mais amona moyen koko ya kobima ezate compliqué il y a ebana ba complication ba shit ya ba vie ya ba capacité ba bozwi na bango mingi ba retour et la kangai ke papa tonto sunganga la premier moko boy mettre sunganga la premier moko boy na kota na groupe moko bona na besoin bima donc la sungaka bakaona ebele ceux qui na téléphone mais libre to koza ba témoignage na ba tebele voilà maître ceux qui to koza ba témoignage ebele par rapport à 1000 solutions on a to ça na 1000 solutions ou expliquer biso ceux qui mettre moko boye de likambo lembani na ye lekele makasi yo ozawana pona ko silisa problème wana soit mutu moi simbaka kisi ne to mona ka ba science occulte et comme il compliqué yo ozala ka wana pona yango mais auto tanga kombo mutu moko aza plus que démon mais na bana ko tanga kombo wana yo batu ba uta ko tande ko wana utu ko tanga ba yera epana yo mon frère et là au monde on voit yo omoni makambo o etali spiritualité il y a initiation et ça moindre des choses et ça le rôle là bazo initié et pas un professeur mais ngai na ça o ya ngai ça initiation te o ya ngai et ça pouvoir o batikela nga donc muto zo tanga kombo na vraiment te yo muto tanga e mutu o ga tangi kombo na za ka initiation eloko za te eloko za te c'est ba initier kaka eza initiation o ya vivre na ça la initiation ba initier nga pouvoir o na za na za initiation te eza pouvoir o yo batikela za naturel eza naturel. C'est vraiment naturel. Et ça vraiment naturel. Mais les lois qui va mettre marabout beaucoup mais belé, bah nani to voyez bah qui mettre marabout sauf. To voyez bah bango le lengue kan. Bon netingai vraiment aux eza orgueillité. Le temps que dans la ville à Kinshasa c'est sa capitale ya Congo. Hein bah benga pour na ba premier belé bah misala ya ba te belé en tout cas dans la maître moro au ba singa au maître na moni nan. Ah. Natanga ba kombo. Nakotanga. Okotanga maintenant pe la monite ko pe kotanga natanga ko pe kotanga parfait
En tout cas, nayebi été. Nayebi été. Nayebi été. Maître Mvaye. Nayebi été. Bon, nayebi bango vraiment té. D'abord là on va polémique pour d'abord là on va espérer au bétana. Mais place bazula makamuna bango nga nayebi té. Tant soupe ba initier bango, tant soupe baza ba commissionnaire nga nayebi. Yo boy mettre parfait. Vous avez ça comme mitongulu na plateau. Kobimisa eloko batani démonstration net na émission le no bimisa eloko moroté. C'est parce que comment ça la confusion trop. Comment ça va confusion trop. Même yo ndongo zabo na ko tindo sikoyo ko tinda délégation ya bato na bango équipe ba somelo eloko de même eloko mo quelque part et sikoyo na biso zo eloko na o sangisa yango ekibimisa eloko tel que bimisa bi mapeka sikoyo. Wansko ko des magiciens. Ils ont juste guide na guide yo. Ils ont qui magicien. Il y a un peu des gens qui flatterie peut-être bato ba moni bongo bala na place peut-être mutamisa ki ntongulu. Il y a un moni ba confusion au bazo sur place bazala ba monga passer par là. Que la bela qui mettre tel pour traiter le kambo na moni solution té. Au moni solution té bande ko to fanda ka sika moko té mettre parfait place aux la biso déjà ba lobi ba initier yo. Les propos c'est pas ils ont engagé les propos c'est engagé que mon invité voilà on a enregistré pour la question maître les loyo bakisi et combien pour les mais nakala to yebaka bato baza ko bata marakisi pour muto ami bimisa ngala za nganga to ngala za mettre maboza qui vraiment passe mais le loko ko lika na média yebisa biso et loko ni ese et loko ni ebimisi bino boya ngona média pour boza ki na nenga kuku boboyi ko zala na kuku bo komi public. Bon, ceux qui ont commis public, ils ont insisté pour yo. Faut que le bac, ma caméra, tout le monde commis public, mais non, vraiment tout commis public. Toi, qu'est-ce que c'est là, Robata? Tout commis public et commis moi passe, parce que ils ont répété en gros, on a vraiment mettre, naïbi mettre une sous-souté. Bon, ceux qui les lots, ma caméra spiritualité, comme vraiment pour les bons médias, nous ça la promotion, ma sala oh ya ça là, c'est parce que mon thème ma bé et commis ming, il peut difficulté commis ming. Muté comme mingi par rapport à quoi mutu lelo tango susu etangama qui vie bon batu musu ne bazabo etangama okufa pauvreté asa peut-être na ba possibilité na moyen de vivre na ye vu qu'il entourage ya société entourage ba place ba kena rosam la binzamizam na bango entourage ya lié quartier comment comme ça là na mabe jalousie hein batu mususu jalousie za na niveau ya misala va jalousie za na niveau ya ba église c'est place ba kena kosambela vous les chrétiens jalousie za place ba vandela ka ba comment ko sala mabe c'est pour cela moi difficulté ma pas citer mes côtés la bateau yango moni lelo monde ya spiritualité au ba tanya ba esprit invisible comme peut-être comme on a pour ça tout ça juste peut-être wana pour na kosunga ba o ba za ba difficulté ba problème par ci par là voilà mais lelo yo to yeba ki binomo mobeta katolo ba pasteur biso to simbaka bango binoka bo simbaka ba pasteur mon père ba pasteur to mona bimisi nzembo bientôt ezo bimakala te pétage na yebité yo attaque moto ya molimo po bino boza bato miso 4 tango okutala par rapport ya lolenge ya nzembo wana ezali nzembo kaka asali yango base to ezana ngo kaka nzembo asali yango po asepisa public to nguya ya nzambe silikati na ye eloko wana na yango pe na zobeta surtout c'était na ko pengi soit vraiment batute hein peuple était na pengi soit vraiment batute et tant que na lo babilo mo be flatterie po ba ya repa non hein mais pour nanga même na famille nanga na peki sa famille na ba ki na sous église pour na nini cause za nini cause pour que au monde un vrai pasteur les ama passe dans mboka lelo pour nanga un pasteur vrai azala sous-souté azala sous-souté pouvez biso na tikelo pe ata pouvez biso l'église o nyonso ozomona ya ba démonstration église pasteur asali délivrance boye azongisi boye asali boye baza et pas nanga baza ba partenaire o yangai ba pasteur ba partenaire na yo oui oyo bazwa mingi nguya pour le sel nguya o nzamba kena na ngo ezala sous-souté etikala presque pas na biso oyo toza ba envoyer pour nga na envoyer moi na oyo abota na âge un mois ba PC responsabilité makambe beleza d'ailleurs envoyer pour na âge un mois na bando sala ba voyage mususu na za kolala mais sala ba voyage mususu na déplacer tant mususu na kutana na radio na koko oyo na un mois na kutana koko oyo apesa na pouvoir makambo na to kusolina na monde de spiritualité na monde visible pe na kozonga
Donc naza envoyé ndenge ba envoyé mususu obino boyebi vous les chrétiens de bolobaka naza envoyé comme ba envoyé mususu pour nga nabika kanzambe le dit les créateurs nyonso etikali ba pasteur baza ba partenaire oyanga na traitaka na bango mais moya kotanga ba kombo ezalité pour pouvoir nyonso o basala miracle pouvoir o nyonso basala ka ba miracle ba comme belé baza ngo mingi et pas na ngana traitaka na bango mais moya kotanga ba kombo ezalité nati yande ko na biso auto beta pétage. Bon, net yande ko na biso ba ko beta pétage bon banzela na ye et pas na ngai té aleka et pas na parce que banzela na ngai bato on a traitaka na bango ba pédaka vraiment nzela té route té on a la kisi bango oyo pasteur otani wana a payer mo ka pédaka route na ye bon mona makambo sala raté c'est ninga yana abunga na nzela za suna nzela té azala sous na dignité vraiment té il faut attendre la rétroviseur place à que nous luka ba problème na ye oyo comme ça là bongo parce que ba pasteur responsable ba ça ebelé oyo jamais ba ko ba niveau oyo place ko ba niveau wana faut attendre la rétroviseur par rapport à sous place à hôtel ba parce qu'on a dit le bossa to cause la ni to cause ni pas na yi ninga yo so moni la yi bon comme on a c'est trop dit ninga azana ba retour oyo comme ko ça là yango na solo ba ke attendre la rétroviseur azana ba retour comme ko ça là ce que attendre rétroviseur est très bien. Les places à solution à cause on est normal. À cause on est normal. Merci maître, n'a évité. Attends la rétroviseur à cause on est normal. Bon, tu as évité les propos s'engagent que mon invité. On a juste répondre à ton question. Maître, n'a évité par rapport à ma monnaie li kakalelo na kati ya vie ou celle la biso, nous nous monnaie là. Les lois to comment ma boma est belé. Mais bien le marabout bozo comme appelle ebelé mais grâce na bino nde ba maboma bazo comme ebelé na ebité et pas na yo pe biloko na komé là déjà bon et pas na ngai et comment vraiment par rapport à quoi parce que ngana za please moins basé na magie au Italie magie noire et ça makamba ba ancêtre na biso bokoko na magie au sous na sala magie blanche oyo pe mususu nazala ba cette balle ngo peut-être na sangisa yango donc oyo ça la mingi ba retour ya ba problème ya bato ba maboma mutu akufaki mutu bimaki asinaki ba kamunaye akena musala bo ya kozonga bo ndako ziki brusquement na musala ba longolié donc parmi bato na ba lukaka mingi ba magie rouge ba magie rouge. Donc, à un moment donné, ceux qui ont contacté maître moko quelconque, faut qu'il y ait une source, il y a base, il y a magie, il y a ça là. Faut qu'il y ait une source, il y a par rapport, il y a orientation à couper ça. Tant que ça, que bon, on a ça comme magie rouge, mais souvent au fur et à mesure, nous besoin développer, nous besoin traiter, on peut comprendre que à travers nous, partie moko il y a magie rouge. Des temps aussi, comme trop tard, il y a un problème surtout dans la yamaka, c'est ça qui combat mes solutions des éléments à partir de voilà. C'est que c'est une aboyé. Ce qui m'a beau maison comme ébélé la ville à Kinshasa partout, ils en ont grâce à magie rouge. Grâce à magie rouge, bah côté basia sumoko aussi na ramini sacrifice makila. OK. C'est que sacrifice c'est un des hommes qui na liboma. Oui, tant mutu ba sengé 5 personnes, ba sengé 10 personnes, a éliminé déjà 7 personnes, 8e personne au kokate carrément. Fabela liboma so ta kufi. Donc ce que moni mutabé liboma akumisa mingi moins nzambe muta créer likolo na se. Tant supérieur ba kokone ba limisi ya kokufa na moment na te ba belisera liboma. Ai palanga magie rouge wana na traitaka yango te. Magie rouge traitaka yango te. Yo ce que imagine no ça la noir na blanc. Magie noire na magie blanc. Magie blanc. Est-ce que magie blanc, eza magie na biso te eza magie mindele. Magie blanc mindele nde basala copie ya magie noire. Basala ka juste développement. Parce que nous sommes peut-être dans mboka libanda ba copie on a toujours na mboka na biso Afrique. Ça juste basala copie. Magie blanche ko ko sala na si téléphone boy to so mo ngana yo na ko bungisa ngo sikoyo yango tali peut-être magie blanche. Mais magie noire, mais oyo magie noire eza mingi vraiment spectacle moko eza vraiment ya ko mona na boyité la mise au peut-être 2e boy. On les a peut-être la 4e. Que maladie moko boyaki par exemple makana ya ba cancer ya makila, cancer ya mikuwa que la traité on a pu se prendre espace dans une semaine après avoir traitement qui est dans l'hôpital à minene que ça se mettait sur mon qui ça sida kindoki exacté ba diabète nyonso sur la formule téléphone siko to tiemeli bo ya ba téléphone to kolemba MCP ko kata
Voilà. Merci Bandeko pour la Nabiso. J'espère que Bozolanda tout ce qui est vraiment bien à mettre. Mettre les lots oyo et zana ilo mozo les kakati nabino. Ba bibino marabout et belé pour moi que ce qu'on bat Nabiso à poto. On total les zana pas problème. Azana mikandati. Mais habiter le rôle à mettre le billet salisaka. Na ya verrier a aider nga. Yo betier là na ye oli yambara sisuti. Ngamone na pe da victime eloko wana. Bon, eloko na koyebisa yo surtout une zone na ebandeli la conversation ya ngana yo parmi bato bazokuta ba problème wana ezaming bakuta na ba commissionnaire na ba maître. Donc cela veut dire quoi? Akoleka la chaîne a trouvé yo journaliste bosane émission après ce numéro ba partenaire pe ba bengi bango ba o bazana ba problème akoyamba problème. Tant il fallait alouka peut-être maître au hasard au maître au la bimisaye au peut-être azo initié dans temps sous peine a permis à PC ba corps qui traiter ma kamba bat a wel sika ka soit fils que 100 francs a zone fils que 200 francs il y a la barre a commencé à n'importe quoi il y a peut-être ceux qui va commencer à n'importe quoi ils a peut-être va mettre en zala hein va mettre en zala biso peut-être te stabiliser hein maramanda ko ya moté man peut-être moins de transport ya moté vraiment naza vraiment na bakawana te et en plus bakuta la raming na ba mettre moko o ba utiliser raming ba magie rouge ba magie rouge tant sous ba komangi na point moko bo ya 5 ba sacrifice mutu wana akoyoko zala ba point moko ya ko livrer membre moko famille na été ou soit mwana na été ya mona akomi ko lela te mettre na linga ba mbongo donc c'est un peu ça ba kamu to sokuta nango ebele et en plus il y a flatterie ou ba ça ka mingi na chaîne a bimisi loko moko be quelqu'un qui monde na bimisa vraiment biloko sur la plateau terre bimisi loko moko boye et peut-être battu impression ya ko ya faire y temps sous peut-être ça la ne peut pas la te donc monde baso te mona berre wana trop mais ceux qui peut-être au contacter ngana ba problème aux alango aux ala vraiment décider aux ala vraiment décider voilà. Voilà, merci. Na tous ceux qui étaient vraiment malés mais poto chiter mettre ba question ça par rapport il y a les lo oyo ba bi bokoma soki opesi mutu kisi ba pede ba komebele grâce na bino les lo oyo bana basi ba komi ebele soki aye pa na nganga bimina mona moi tout monde yango pe na réseaux sociaux bima nganga publier mona moi si bon et le quoi là vraiment eza etomaka mingi na ba maître ya ba commissionnaire on dit so ay pas na vraiment na mona maître parce que un vrai maître net ngabo ko ko na bisa tikila makambo na nga depuis ya âge à 1 mois hein tilelo mutu fille moko ça na problème à trouver non maître na ça na besoin peut-être mibali nyonso pour y arrivera dans mabaka ebele ya ba fille mususu mobali mususu a trouver boye abimina kaka lelo a flatter a kabele pe $100 $300 500 euros boye après deuxième semaine bo abenga mobali ba tia na liste noire ba téléphone mobali ya ba susté donc ya ko bimana 10 mibali bongo fine eza bongo azala mobali moko stabilité donc yé ndenge famille na bongo ezali faut ba bimana ye batika ye akotiko va na mbali moko ata un mois aucun jamais non non baza tellement ébélé tellement jara bakawana bazokuta na pas na bisoté bazokuta na pas bato moko baza ba commissionnaire yango peut-être bazokuta na ba problème wana mais pas na nga soko ye makambo wana vraiment na sala rangote une façon qui na sali yango carrément pouvoir na nyonso de la société wana on ya barango sur la plateau te wana tam kolomo ko benga te mettre za bito sala émission sala. Voilà. Merci maître, merci vraiment. Na évité derrière que surtout kabonanga yo par rapport il y a mon bangé na événement où vous en a bon le 29 octobre oyo il y a concert il y a musicien na biso ya mboka na biso star na biso sala la fierté ya musique congolaise de bande ya mboka Fally Ipupa oyo obeta bongo mukolo ya le 29 octobre oyo na évité parce que bino boza bato misu tango kota la concert wana okomona récite nini to ba nini non koloba okopesa récite par rapport au concert voilà. Bon récite il y a concert star na biso peut-être mboka oyo il y a le 29 bon récite vous en avez normal parce que c'est un jeune moro c'est encouragé ayebi place à Téléméli moyen à ça nini ayebi place à Téléméli moyen ko citer vraiment
moi on citer moi on fait ça vraiment ba détail les maîtres voilà que ça vraiment la confusion il y a un moment aussi quoi bisa yo ceux qui peut-être na comme ko dévoiler makambo susu il y en a ba partenaire belé ba bato belé ba ko banga ko approcher nga ko ba ko ba mettre wana ko tanga ba komona biso kuna donc na ko fait ça ba détail mais à bi place à téléméli concernant que les cas très bien et vous allez plaire voilà merci fidèle internet ba yebozaki libawe rolanda biso maître to ko mo vraiment na suka émission na biso message nini clé o ko pesa na zoti kelo pesa temps o pesa message na bande ko ba kotala yo par rapport ya maramuto lobia na on a tout nioté na o yo mo moni que non bangambo fond ele ka message ce qui pesa na message o moni pour na mboka po bino poza bato bo mona bolo la ba prophète so da message o moni pour na mboka ba musicien ba artiste comédien ba tout o yo ko mona message ni ko pesa pona ba yi Congo to bande ko na biso ba kolanda biso to ba diaspora oyo bazolanda yo na minutes oyo message oyo ngala ko pesa na journal lelo ba congolais to retenir eloko moko voilà bon moni problème ozo ko ya na ba artiste ne bazo kufa tant mususu artiste ça na groupe tel quelconque il y a l'idée mo quelconque et ça peut-être ba artiste on a peut-être ba luka nana kisi moko quelque part tant ça luka maman biku di moko quelque part mais vu que à s'enregistrer dans groupe moko quelconque il y a leader moko leader ou on attend soit ça ben parti na ye oyo bazoto sa tête le qu'on a surtout il y a on a zo mettre la mini CT il y a on c'est ça là qui bazo continuer ko lekana ko kufa net babenga ka singama tembele bon ceux qui peut-être au monde aux artistes moko songolo pakala au monde qui problème là eko e pas na yote koko contacter ngai numéro ça on a plus 243 085 90 30 248 soit sur Benginga Laza 24 sur 24 même appel normal même appel à niveau réseaux sociaux WhatsApp et ça 24 sur 24 au ya banga moko na recevoir ndene mbogi zo tambola message zate pour la message en mboka vraiment message zate bon et là on a complété si peut-être vous avez un problème il y a ma bota vous avez très bien na traitaka peut-être maman la trop na ça na ba témoignage peut ébélé. Donc, ce que vous avez au contacter dans le numéro, on va prendre ma bota. À tout sali 15 ans, 20 ans, 30 ans de mariage, vous avez contacter ce que vous avez na ma passe à mi balo kozo. On sait que vous avez na carte kozo. Bisimité bana normal. Non, bana normal. Ce qui vous avez besoin peut-être ya musala problème il y a document surtout ba na biso bazali bana ya mboka vous contacter ngai baninga la bino pe baza ebele ba o baza ba document o ba o na traitera na bango si peut-être vous avez besoin que nga vraiment ba passion na lemi na nga yango baza na besoin na pela na nga net ba batbele ba sala ba kombo na mboka o pe libana ya mboka vous avez besoin peut-être valise moko bisala kombo quel que soit ya euro quel que soit ya dollar au contacter ngai porte-monnaie magique ce que vous avez besoin ya porte-monnaie magique si peut-être valise du bonheur bon portefeuille magique peut-être à 1500 $, 2000 $, 3000 $, 5000 $, c'est le moindre des choses si peut-être vous avez besoin que au réunion yo mona moi si au réunion au voilà ba action moko bena ba tonton mona ba papa moko peut-être ba simba ngambongo au contacter nga to retrouver solution il y a plusieurs problèmes surtout makama malade on a frappé de la base peut-être na musala nga to retrouver solution il y a maladie AVC nyonso AVC liboma botakate cancer de sein mbasu PC nyonso so contacter nga et ko sala une semaine te retrouver solution ya ba problème nyonso bozala mais est-ce que c'est arrivé là pe problème moi les kelo pe makaso beng pende ko mon boui mettre moi pour vous travailler en collaboration ah non problème moi les kelo penza makasi non tellement ba pesanga vraiment autorisation na te pas ya koko nanga pour koko nanga kufa kala aujourd'hui j'ai 30 quelques d'âge parce que ne 40 ti lelo na kutana na ye ata mukolo moko tabeta na lisolo fait okutana mutetel bo collaborer na bo te faire solution peut-être que sur la mais ko travailler pour la solution likambo ya mutu moko songolo pakala na mona tu vas une solution. Voilà, merci. Tu remets na souka numéro de téléphone na quelques dédicaces na habité ceux qui vous en a bateau au bois qui me mingi numéro de téléphone pour bateau balandi biso au monde on comment on a problème il y a maladie moko panga songolo pakala to mikanda ya mbobi ya mikanda et simbité to libala to nini bato makambo ezebele ne tout ça mokili boye numéro de téléphone ça la pas. Donc on a répété le sous
mosusu so ngozanga rapidement numéro est disponible plus 243 085 plus 243 85 90 30 248 wana soko benga vous mettre Banto 1000 solutions. Mettre Banto 1000 solutions. Merci Togo Téléma pour Togo Minasuka. Voilà, merci fidèle internaute Baïno Sobolanda Gibiso na Starling News Télévision, chaîne d'actualité. Nami quoi la Gibongo problème Mukendi moi na Suka ba Mukendi. Mon invité c'est Maître Banto Oyo Azali Bongo 1000 solutions, Azali Marabout, binomo boyoki ameki ko pesa Oyo tumiki ko solola na ye par rapport ya Marabout Oyo. Et ko lekana vie sociale ya bande ko nyonso Oyo ba ko vivre te beti masolo ba pasteur, te beti masolo ya batu Oyo ya batu lokolo lenge ba ne to benga ba comme il est belé, Amérique pour expliquer biso apesi biso ba directif munini oyo makambo ngondenge ezali laka to moto tout ne peut makambo ya ba mbongo bino boyoki abiye mo azana 1000 solutions pour na kopesa yango ngala lo barake ya malamu tozwa ya mabeto sala nini to boka. Merci, j'espère que maître Zalaki wana merci pour notre temps disponible pour na biso. Merci derrière la caméra Gimboma qui avait resté patron. Merci na bande nyonso botala gibiso ba abonner à Starling News Télévision, la chaîne de Karine Mokonzi la baronne mama YouTube mutatika YouTube na défaut bande nyonso na problème Mukendi bino tout na pesi bino bambote mikolo vraiment na ko tanga ba kombote po Bukuma kilo mingi mingi kaka maman Sylvie Baena motema papa Guy Baena les consultants de l'Asap italien. Merci na bino nyonso. Quant à moi je vous dis merci, bye. Maman Yasikeye Starling News TV. Starling News TV. Abo Kutande live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka. Maman.